Chaque album faut vous sacrifier. Fali abino bana, ali abino ba momi, petit nanga zamba, oui petit zamba, ali petit zamba momi. Zapunda bando ya shinga, ali zapunda momi. Asengi nga picho, ngaboyi, ekomi ya badeba. Yaya album ilikaki na pesa mwana. Momi nanga uta mikila ina zeli yo ebiango bien. Mwana kufela ave. Oto bota ni bana mibala kima na bana. Ti lelo place bana poto na ebité. Année au sous. To bani les discussions ya. Année ote année coulée. Veti na ba studio na ba 3h boy. O abeta na mebe boy faut pia mutu. Via communiste na kwa nini. Lo nini osina. Pinda como mona. Aluka nini osomi da ba parler. Yaya soki muta ko mosenga momino ya ko mosenga yo. Mosenga yo. Oso ale momino ya ko dame yo. Futimbaka. Ngasko na otala ngana bi Prezi. So pesa ngata mwandamu. Na ko fungwama. Mais projet te. Ngana petit na o. Ata 20,000 oyo. Non ko ya te. Ata 5,000 okabela ngate bakar na pe nga moko sikoyo yo senga nga mutu na ozwa mutu ngo opesa yo wapi ebandi discussion mais na benda na boye cheta bina ba na ya ana opesa yeba makambo na biso ya linga benda na boye okay boye te cheta bogela nga maada mulili basilisa nga touche abaya banandule liboso na nga olakisa ngai ndo moni nga bemetisi na beti une année demi naki na décar na teki yango tout na teki tout ndo moni nga bo carton na forme moni ane euta mikili ewumeli nango te naku na lati yango te valise ya mosusu wana omoni wana eza nango bilamba na nga kaka babiloko bajini banini biloko ya tolata biloko ya kala carton na nde eza en forme masika babasket banini nde babiloko bavideo ebimaki oyo nde baokelinga mwa mawa basalinga mwa carton batindelinga yaya nateka bacarton lartout na ekiti banke vida nauta ti bangaliema santere nauta bahôpital bangaliema rien nao baegwa batianga bor mo awa so na meli kisi bor wana baegwa wana papa nga bandobela année passée te année coulée nakota palais tato beti pena une année namoni namoke ba une année 5 mois pas une année 6 mois une année 8 mois tokomi janvier ngana bité mère nde nabwe nakomi na 38 kilos fo tokende otalisa tokofanda na baeglise boye te tolukaluka no baeglise oyo bamonaka bamisu totala tokobima ti bimo alimete nano oyo bakabwana na oyo bima bali moto aosala makambo eza grand frère na yo bahésite kute natuni bango mpo ani babi alinga terase yo alinga kikiso do alinga mono yemba na motu te na Congo donc yo loko boya okese na ye ekozala par terre donc souci na ye ezali omeli kisi ozongi na mbeto baviole bafenge baba mitema mabe baba mama na mitema mabe do alakisi openake no peti na beta ndule liboso na yo na nini yango oyo kozwa oyo penda ekotisa ye carrière yaya vi aza motema mabe ve susi na ye yo yaki awa oyebi makambo na biso vi aobulenga na kobeta na bakartier la te quartier la te miseni aza motuka bo yo kepa kofi oke na motuka bo baoyina oti ata kofi ye moko omona mepecho oyo na olakise nini ata memi au Côte d'Ivoire ata memi au Paris
amona ke wana via bien ye moko mituna ke ayo lukani nango shinga batindi ete bo poso mona ke vio za nango baomba bana nango te yo yebi ya banani bana nango te no ma vio bandi lelo ay comprendre ye bagenda ko luka place eza plus yo ke luka place mobo ba masa mobo odeki ba ona vitesse so ke lukani sheta amama na mutema mabe ngana bisi momi na ngarin na ndimite momi na ngabiki jo abima o aleki fege na mbongo banda lelo tina Lubumbashi fege za mwana epaza papa akosela fege makambo bwana nini pona intérêt nini bayi biso vérité ngaki teti bien vetu beba ineka mamwandule tozongi boyema basenga biso mo balare mobo babiso bochetembe bopesa balare mo tokota basa Kristo ya balare topesaki wana ok babor bakoti wana ekebeta sheta ebeti yaya sheta fashe malage lisu makasi momina ngabi omema munayebisaki yo bajwana bima babengi omoni yaka boye ngabi rien toke na oasa yo tokomi na oasa yo na sayo bayebisinga babi ve na yo acheli yo calendrier yo koleka février te foda ye alingaki aboma yo metanga koti yo na temple bayebisi babi aza grand ngolo peti na wana so bare ye yo na fali bokoma boye yanga chango sko na boule ezalaki nango na boule na ye te ezalaki na boule kaka adiminenga mais soki ekomi na boule ya sacrifice na ndeni na temple bafongoli babiso opesi biso ye yo na fali siko telema ye azolanda fali amoni sikoki afuna sacrifie ye babi olinga okoleka février te mais nde oye boye nzambe moto aboyi okufa ve na yo nde eza wana. Hello, hello, bonjour à tous. Nous sommes la société KLP Distribution, spécialisée dans la distribution de boissons alcoolisées comme du whisky, champagne, vin et tout ce qui est boissons non alcoolisées, coca, fanta. Nous sommes situés dans l'Île-de-France et nous livrons sur toute l'Île-de-France. Nous pouvons vous livrer dans vos salles de fête directement ou à domicile si vous le souhaitez. Vous pouvez nous contacter au 06 85 41 77 40. Mutao salobo ezave nao. Abwakeli yo batashi moko ya noir na tolo. Do yondo zano ko yemba sute do alingi ayoka mungongo na yo te ata na TV te ata na radio te te sheta ayebike pechogi azana eloko wana na okese na ngazaka soka yembi iloko le simba omoto bakilenga na coupe neti badimlenga mesali gas mukuna nakende kuna poto yokana na mukuna toleka na TV te mukuna papa mukuna banga fere te ana mbongwa mabe asa pete tia kobeta fere mabe ya beta na makofi okopona jamais mukuna ko banga fere abange pwani jamais na kabila na mkasa na olive lembe abanda kutu makambo liboso abenga nga na buluke musala nzambe apo ezaki nga na yebaiki sur internet bazwa ngo yaya tala bese esali sheta yebi ke pecho oyo soki ayembi eloko moko boye kine kobouge yango nitika na kase voi wana avanda na palin ozomona donc ye fo azala na pale siko maîtrise nga na pale kope na ngai ya ndulu
bon makasi on travaille pe misala misusu ezala nde nini obomi nga ya koboma pena moto akufa nde naodaye navandi mpe na boye maîtrise nga bi vinini ona komokele nango nandimi te nga birin mais toke na église mwa bambikudera na selembao maîtrise tokomi kuna via nayebisi nga abi oza na problème nini na frère nga bina na problème na ye abi pour grand frère wana niveau azokana yo nga bi te nana problème na ye abi bondo vivre ndeni nga bi tondo vivre kaka neti leader na nini abi abien te abi abien te abi abien te po eloko abeti yo oyo elongwaka na prière malemi tosambelaka donc somoni moto aloba nobongo donc ye eloko mwa mabe eza mabe amoni pene aboyi koyebisa kuta ebele ya mabe aboyi yebiso ya mabe nabi bavie wana bayebi basacrifice basalaka ti bakunda bangombe banini na nkombo ya motu yoka ebimisa nyama wana obimisa viva moto aba bakundela ngombe mobimba basacrifice baweka basalaka mpona motu soki ayini yo akocumbula pena ngombe mobimba akundi ngombe wana mpona yo na vi na yo eloko wana so basali yango na vi nayebi te so nani yango mpo bajour ngombe wana obeta asa mabele abima viva te abima viva te sikoyo yo ozonga nao nde nde naye ovanda ya naye obulenga abi toka église mwa balubera na te momi na nga mwa métis oyebi ye ando oya mpe pave libabeaka na balarbo joel abengi nga osinga te gi oliosenga nga la ka na yo esenga fo prière naotindi o numéro ya prophète mobo apenga numéro ya prophète mo église mwa baluba ya kuna na station ya nini station ya bongolo okoti yango bimi neti mombele bakota mombele oyo église ya baluba amoni kaka baluba banini esi mobi na nganga biome baluba oyo babandeko na biso biso toyosambela nzambe kolanda te bayambi biso mpe bien babika lelo fo bokota ya retraite tokoti contrôle boye maîtrise bayebisinga babi nzambe nde eza boyisa buka bya fere kala depo banda obundisa yo nzambe esa buka makambo na yo amotema mabe osaleli ye mingi ye alingi alando aboma yo ye oza innocent nzambe nde moto aboya abundeli yo eza nango motu te yo nini te nzambe abuka ye nde eza na kobanga ye te makambo ne eza ya kobeba yango moni makambo ne ezosimba te depuis ka banda obundiso makambo ne nyonso ebeba asala mabe osalela ye mosala honnêtement ifala tika okende ata futaki yo mbongo te fala tika okende mais taki abanda ye kobundiso yango moni makambo ne ebebi kanda wana azoyeba deyake nzambe moto azokombata ye ma azokontinue kaka abi alobi kobanga ye te epi ndenge eza wana yo ndenge oza wana shetani grand frère na olia yo fala lia yo na février mokufa te mais yeba ke temple ne babalukeli basengi motu na famille na bino motu moko soit mère na bino soit motu moko okufa maîtrise biso to a 5 nani aodaye sikoyo akomi na problème kobanga eloko te tokota prière à 3 jours maîtrise naki na baboko moko esalanga mpasi ya prière à 3 jours baboko ani vide tozongi pali na mare naesi menga bi mare prière moko aseka toprière na ndako awa ya totala na tv chaque 19h mpo todia seka nga ata mokunda aza oyo balakisaki na tv
aza mabe serviteur de Dieu na Nzambe makambo na bao bakota te oyebi te alliance ni asa na Nzambe mais tu so na loba no boy ACK solution ezwami epai ya Patrick Malwavengi pompe funèbre Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, Pompe Funèbre Global Service Val-de-Viole. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, Pompe Funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malwavengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malwavengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres.